Ma Mission TV, le miroir du monde. Voilà, bomoni sensibilisation pour la maladie au vraiment présent na kati ya mboka na biso tozotambola poids lourd mobima na bajeune ya PPRD kaka remercier bango mpona population bakosouffrir mpona maladie ya virus c'est puisque là bazwi likanisi ya koya kosunga biso basali na bango ya leta sokoni mingi na parcele ya PPRD nini ekanisi pepe onieke batika pepe na kokufa na danger aye mpenza kosunga biso ya awa na limete totala eloko bameme biso basavant baprotège oyo eza mpenza ke kosoutenir biso na bandako na bafoye na bafamile ya biso komanda biso toza batinda sur la sénateur Ilanga Bakoma. Le sénateur na maladie oyo eza de mama kini mobimba oyo PPRD oye Ma Mission TV, le miroir du monde. Ouais, Ma Mission TV chaîne en référence. Merci vraiment à Bandékonia sur l'hôtel Abisso partout dans le monde. La chaîne en référence, la confiance union sur Bonisana Kopes Abisso. Alors, le long Ma Mission TV, Tokoi, on n'a pas qu'à Djuma. Merci, pas qu'à Djuma et Kenda Sango, Baniki, les Belé, Batutouba partout dans le monde. Vous dites vraiment pas qu'à Djuma. En réalité, on est vraiment Izalara. Alors tu es juste un abandon de Nabiso, il y a PPRD. Donc PPRD, le but est la cimatière. Pour vraiment batambola ensemble les jeunes à PPRD pour la cabela batuma quelque chose. Moi savon donc pour la maboko qui va cacher au la terre. Et on vraiment tous ça on n'a pas qu'à Juma. Tu dis que comme on n'a pas qu'à Juma, Ma Mission TV ensemble na bande ko pas qu'à Juma. Pour on y sur bazan la ville de Kinshasa, il faut que tout le monde apprenne bazali ko vivre pour la maladie au colibitionné aussi. Et bien on même tous en maladie. Et on tous ensemble na bande ko PPRD kotambola ko partager ko kabola ya Ma Mission TV apui awa to la salut wa image ndenge tozali kotambola ensemble pona ko kabela bande na biso ya takaduma. Merci Ma Mission TV. Voilà, Ma Mission TV toza ana pakaduma. Merci bozomona nde bande na biso ya PPRD ni bazali vraiment ko kabola ba biloko. Olobi le mobilité biso de solution de canton biso to couvrir nande mais bango balobi baye ensemble bandeko na biso ba jeune baye po bakabola bino baye pesa bino no bandeni besoin ensemble na biso no to couvrir ndeko na biso to la insuffisance alors toza ensemble toza na paka Juma Martin invité suffisant bozomona réalité bandeko na biso donc bomoni bandeko na biso paka Juma na ensemble na bandeko PPRD nde tozali kotala omoni ndenge bazali ensemble toujours mpona kokebisa bato maladi oyo ezali vraiment mabe fo komibatela bato non pas la boue
bomoni sensibilisation mpona maladi oyo vraiment eza na kati ya mboka na biso tozotambola poids lourd mobima na bajeune ya PPRD nansi bomona Martin vitesse accusé toza ndire po tolakisa bino réalité ndenge nini bazali awa mpe na la police pour sensibiliser bato. Alors merci vraiment tola papa photo parce que regardez les clips, on voit pas les images, c'est pas grave, on prendra les images comme ça. On va essayer les images. On va faire un montage. Élie, David. Bakashne, repète dans la bakashne. On va un peu de voix. Marie, grand monde. Oui, le commandant placé là. Commandant. Nous batinda. Sur la sénateur. Le sénateur na maladi oyo eza ozoboma mokili mobimba oyo mokonzi ya mboka alobi esengeli balider l'opinion bamobilize basensibilize bato na bokono oyo ya COVID-19. C'est dans ce sens-là depuis ntongo sénateur honorable Vivienne Makonga Elanga alobi non, nous devons descendre pour la sensibiliser or bino police boza bagardien la population. On ne peut pas aller vers la population sans aussi penser aux gardiens de cette population. C'est dans ce titre-là que le dit que nous toujours à Kingawa, pour sensibiliser la population, parce que nous sommes des leaders d'opinion. Nous sommes des batailles basali bandeba bato oyo baza en conflit avec la loi bato oyo bazoya kotala ya bango awa bato oyo bazoya kopesa baplainte awa mokonzi ya mboka azobeta sete na maboko alobi que population il faudra akeba nde bazoya awa. Je pense que vous êtes mieux placé pour sensibiliser encore davantage cette population, l'informer, parce que il est dit mon peuple périt faute de connaissances. Ouais. C'est comme ça que nous sommes venus. Toi et moi, savon oyo Adam. Et là, savon approprié. On a pour désinfecter microbes et salami et pas y a inherbé. Toujours pesa yango population moi moko mibale pour tomeka kosunga et les autres comme na ba pharmacie. Par exemple des pharmacies, vous allez voir ça, c'est un faux prix. Symboliquement, en tant que les gardiens de la population, nous sommes venus juste vous laisser le lavage de mains pour aider tout quiconque viendra ici doit d'avoir passé à se laver les mains parce que la vie est chère. Alors voilà, bomoni sensibilisation pour la maladie au vraiment présent na kati ya mboka na biso tozotambola poids lourd mobima na bajeune ya PPRD nansi bomona Martin vitesse accusé toza ndire po tolakisa bino réalité ndenge nini bazali awa mpe na la police pour sensibiliser bato. Alors merci vraiment tola papa photo parce que regardez les clips, on voit pas les images, c'est pas grave, on prendra les images comme ça. On va essayer les images. On va faire un montage. Élie, David.
bakashine kopesanga bakashine Marie, grand monde. Oui, le commandant placé là. Commandant, biso toza batinda sur la sénateur Ilanga Bakonga. Le sénateur na maladi oyo eza ezoboma mokili mobimba oyo mokonzi ya mboka alobi esengeli balider l'opinion basensibiliser bato na bokono oyo ya corona COVID-19. C'est dans ce sens-là depuis ntongo sénateur honorable Vivienne Bakonga Ilanga alobi non, nous devons descendre pour la sensibiliser. Or, bino police boza bagardien la population. On ne peut pas aller vers la population sans aussi penser aux gardiens de cette population. C'est dans ce titre-là que le dit que nous, toujours compte à Kingawa, pour sensibiliser la population, parce que nous sommes des leaders d'opinion. Nous sommes des bapaya awa, batu oyo, basali bandeba, batu oyo, baza en conflit avec la loi. Bato oyo bazoya kotala ya bango awa bato oyo bazoya kopesa baplainte awa mokonzi ya mboka azobeta sete na maboko alobi que population il faudra akeba nde bazoya awa. Je pense que vous êtes mieux placé pour sensibiliser encore davantage cette population, l'informer, parce que il est dit mon peuple périt faute de connaissances. Ouais. C'est comme ça que nous sommes venus. Toi et moi, savon oyo Adam. Et là, savon approprié. On a pour désinfecter microbes la coronavirus. Et salami et pas là bas innervé. Toujours pesa yango population moi moko mibale pour tomeka kosunga. Et les autres comme dans la pharmacie. Vous parlez des pharmacies, vous pouvez avoir ça, c'est un faux prix. Symboliquement, en tant que les gardiens de la population, nous sommes venus juste vous laisser le lavage de mains. Pour aider tout quiconque viendra ici doit d'avoir passé à se laver les mains. Parce que la vie est chère. Le coronavirus, on vous donne. Le savon, le savon est là. Le prix, ça n'a pas ça. Papier à savon. On remet au commandant d'une façon symbolique. Ça ce n'est pas donné, on peut donner à la président parce qu'il en aura besoin. Commandant, battement sur la main. Ok. La parole sur la policier va sur la main. Les abosenga, il y a sénateur Ilanga Bakonga Brigade. Merci. Moi les Loba, c'est moi qui commençais. Oui. En français? On commence en français. En tout cas, tout ce que nous avons. En tout cas, pour remercier Bango, pour la population de souffrir pour la maladie à virus. C'est pour ce que là, je suis canis. Il y a Koya, Kosunda, Bisso, Bassal, Nabango à l'État, la police nationale. C'est pour ce que là, que remercier Bango, na acte Bango Bassal ou Baposé. Il y a des éléments qui travaillent à Bango.
rapport ya maladie bon nakosenga na bapolisier oyo yango naza na bango na poste oyo ya wayawaya en tout cas ifo ngonga nyonso kokeba na maladi oyo mpona ezali makasi mingi virus ifo kosokolaka maboko ngonga nyonso mpe na bato baza koya na visite ya kotala badeteni na kati na boloko ifo koinsiste na bango ke basokola maboko mpona kobanga maladi wana ya virus même les détenus aussi ifo basokolaka maboko na kati ya boloko mpona maladi wana yango na kosenga na bango ke basala tuka propriété makasi ezala na kati na kasho ezala na libanda ya poste ya la police il faut propriété ezala mpona kokeba na maladi wana oyo ya virus wana. Alors commandant bamesure nini bozwi mpona baprisonnier oyo bazali tout temps na bakasho? Bon nga nazali na se bakonzi bazali likolo bakonzi ba mesure na bango mpona infraction na bango oyo bazali kokometre na kati ya kanuni ya bango bapopulation. Donc merci beaucoup. De l'honorable sénateur Ilanga Bakonga Rien qui ne dort pas, l'honorable. Il a pensé qu'il faudra encore une fois de plus mobiliser cette population, sensibiliser la population contre le COVID-19 qui est une maladie, une épidémie, une pandémie qui tue le monde entier. Donc, or, l'INRB nous dit, nous appelle à la propreté des mains, le lavage des mains, de rester à la maison. Le président de la République en a beaucoup insisté là-dessus lors de son annonce d'avant-hier. Comment est-ce que la population peut se comporter à ce net moment? La période est grave. Le sénateur Yann Bakon la sensibilise. Il est en train de parler à cette population que nous avons besoin d'elle. Et étant donné qu'on a besoin d'elle, nous devons informer la population le principe préventif, les barrières qui ne contre que le lavage de mains. Restez à la maison, évitez la masse. C'est un peu maboko malamu otia pena misai na kati maladi oyo ndeko na ngai foko batela nzoto okoji awa ozongi na maboko na bino savoir il est protège le protège le condo bien sûr conseiller bana na bandako surtout biso bamama bana merci beaucoup papa bana bazoya surtout kosangana na terrain bakosangana mabele wana bakozonga na ndako bakolia eloko bamama tozoye makasi mpona bana biso moko tozoye makasi towelelaka kolamba to kosokola pondu yango liboso tosokola nano maboko avana simba pondu avana simba kuzi na nga nayeba nano kobongisa maboko na ngai soki nga naza propre bana nga mpe bakolanda mpe na kozwa kimia na ndako maladi wana ekokota te toveye makasi na bapapa na babana na bilenge bamikolo ndenge bazokende kokotaka na ndako kosimba tekate te ekota na ndako yebaka vana kota nasokola maboko ekoservir nga eloko nyonso na kosimba ekozala na problème te. Alors lelo bamama baparti politike nyonso basangani balobi basensibilize bato mpona bokono maladi oyo eza na monde entier na lelo tomoni PPRDP le jeune sénateur bakoyi awa na niveau ya kingaboa nalingi opesa message po la PPRD lelo
bayekokabola bato antukana sepeli mingi na parcele ya pepe remene kabisi pepe olie ke batika pepe na kokufa na danger aye mpenza kosunga biso oyo awa na limete tongabwa tala eloko bamemeli biso basavant baprotege oyo eza mpenza ke kosoutenir biso na bandako na bafoye na bafamile ya biso esuki tokovanda na bamilie moko toza ebele makasi vraimen soki toza protege te kozala pasi en tout cas PPRD oye. Ma mission TV, le miroir du monde.